Bonjour très chers internautes, bonjour aux assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Batalladora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple de Dieu. Bisi Kanyonso, peuple Nzambe, to Zouami, ezala na 4 coins du monde, tika ite bolingwa Nzambe e bandana biso e bandeli pe suka na émission na biso ya lelo oyo tozali kolobela kamingi sur la partage biblique. Ndeko na ngai nazaka toujours l'habitude à kolobela bino ke émission oyo Moulia Batalladora, c'est en langue portugaise qui veut tout simplement dire une femme bataillante. Moi Sia Bitumba, je suis là, votre humble servante Inancia Mauricio da Silva Mopandi, lancé la chair du grand réalisateur, le visionnaire Sergio Lutumba. Nalali ko remercier vraiment Nzambe oya pesibiso pema oya permettre que lelo na mona na lisusu liboso na bino poto yeba na ko partager o ezali liloba na ye ngana yo to comprendre parce que muto moko te azana mayele koleka ya mutu mayele oyo biso to zwaka ezali kaka na nzela ya molimo mosantu tozali kosala biso nyonso mosala o ezali ya biso ngai peut-être nazoloba pona grâce yope ovandi na se akoyoka pona grâce yango na lobi que naza vraiment na besoin ya ba attention na bino parce que le lot kolobela sujet moko oyo na langue ya mundele lobeli le salut mais soto lingi to limbo lango na monoko na biso to lobi ke na sala lolenge nini pona zwa lobiko ou bien lolenge nini na sala pona zwa lobiko oyo to abrévier ngo na monoko mundele sur le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment besoin de votre attention parce que salut ezali clé moko très important. Vraiment, nous avons besoin d'attention na bino. Mais nous allons saluer premièrement Nzambe na biso oya pesi biso pe manabo moi merci Seigneur Jésus-Christ qui est le PDG le numéro 1 de notre émission Moulia Batalladora o ezali pour na édification. Il y a peuple naïe, celui qui est le PDG. Et puis le visionnaire, c'est le grand réalisateur Sergio Lutumba. Je salue mon chef. Merci vraiment chef pour l'opportunité. Oyo aussi likopé sangai. Vraiment na liko saluer ba collaborateur nabiso. Oyo na mboka ya Paris, tozana papa nabiso, monsieur José Pierre Diavanga. Azali responsable ya journal Eben na Paris wana sokolingo kuta na Moulia Batalladora sokolingi Moulia Batalladora a filmé yo to assisté yo neloko moko boye pote mokili mobimba bamona yo na Paris okuta na papa na biso José Pierre Diavanga tozana collaboratrice na biso lisusu oya kutami na mboka ya Belgique. C'est la grande dame, la maman Bibinta Tsona Niangi yo wana zali ko représenter Moulia Batalladora na mboka ya Belgique. Kuna na mboka ya Irlande tozana couple na biso la maman Mado Ozana ou bien maman Mado Bikembo et le papa Vicky elle Ozana wanande bali ko sala musala makasi na mboka ya Irlande balali ba représentant ya Moulia Batalladora sokozana posa na bango obetika kana Facebook maman Mado Bikembo be papa Vicky elle Ozana Moulia Batalladora équipe eko quitter la yo awana mboka Angola tozali wana na le visionnaire le grand réalisateur Sergio Lutumba nangai humble représentatrice nabino la maman Inancia Mauricio da Silva la chère l'os du grand réalisateur Sergio Lutumba. Chaque chose à son temps de konanga naza vraiment na besoin d'attention nabino parce que to komi na moment oyo to liaka liloba na Nzambe. La Bible dit le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais. La foi vient de ce que nous attendons. Otokoki koyo kangana yonde konangai ezali liloba na Nzambe. Et puis boyebi bien que Bible lobi na biso l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ndekonanga to lia bile ya ba façon nyonso mais lobi nango toko se retrouver nesiko to bingango na kombo ya toilette et kei nango. Le lendemain, okoki koliambi si lolenge nyonso nyama lolenge nyonso okoyo kanzala. Donc quelque part linko lobake libumu e futaka nangote. To lesa mulimo na biso, to lesa am na biso po yango to yebi nzela oye kokende. Bible lobi tozane bandeli pesuka mukoto botamaki na mukoto kokufa.
mais yeba ke mokolo liwa tokokende wapi. Vraiment on ezaki un peu de détails. Le long na thème na biso o tokosala na lobi déjà ke nambo na monoko mondele ezali sur le sali. Bengande kona yo loba mama Mulia Bataliadora mwasa bitumba a Yesusu vraiment. Nangolonza bapesi biso peut-être liloba o esi oyokango esi oyokango tamsuna batamayele koleka biso mais Bible lobi na biso le Seigneur Jésus-Christ azali koyebisa ba disciple na ye alobi je loue mon Père parce que papa zui biloko oyo révélation oyo mama komi oyo abombi yango na miso ya bato ya mayele a révéla ngo na ngitina ou bien na bato oto bengi bango bana mikie to fongola bikuke na biso ezali livre oyo ezali kolakisa biso nzela ya lobiko nzambe nenani awuti wapi elsikani to wuti mokilekilema kindenge nini ezali Bible lelo technologie ezali vraiment avancée Bible ezali ko memama na bisika nyonso mais le plus important ezali contenu ou comment minakati même ceux qui bible na téléphone pas de problème eza makomami ceux qui pèsent na ordinateur ceux qui posent na Bible na yo sur place bien aimé dans le Seigneur sika nyonso zwami ezaka question ou pesa attention na yo s'il vous plaît to fongola ba Bible na biso na livre ya Actes chapitre 3 le verset 19 to fongoli ba Bible na biso na livre ya Actes ou bengami Actes des apôtres na chapitre 3, verset 19. Totangi makomi. Ainsi dit la parole de l'Éternel, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Tous en la version sous ce lobby, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ndekonanga tusisi koyoka. Oyo makomi lobi na biso na mboka na langue na biso ya français na lingale lobi to bongwa mabongo nde to bongisama ou bien to se convertir ou bien to zonga sima bongo masumu na biso eko bungisama afin que nos péchés soient effacés. To moni na verset auto sili kotanga to simbi deux choses très très importantes oyo photo le kanako définir ango toute chano intelligence na biso to yeba elingi koloba nini parce que muto ayebi na été ayeba ka ke non abalobi na ya no la masumu na ngai nde na kozwa lobiko bien sûr mais faut ko yeba na sala ndenge nini na ya no la ngolo lenge nini Bible lobi na biso repentez-vous wana ezali verbe liboso le verbe est repentir et puis convertissez-vous wana ezali lokwami balé ebisi biso le verbe est convertir. Si la repentance c'est quoi? Dès qu'on a la repentance, ezali nango eloko to kenango vraiment musikate, ezali ko se repentir donc o se changer ko bongwama. O longwana isika moko zalaki, o bongo lanzelo kende sika mususu. Ou yo longwana ba sentiment o zalaki nango ezalaki négatif, o kenya ba sentiment o ezali positif. Ou bien o bongo la mentalité na yo, façon na yo ko zalela. Donc ezali ko se repentir, ezali changement. Changer. Deuxièmement, verbe to bimisi ezali convertir. Convertir ezali c'est détourner. Donc quand on le sumu abazo sabiso repentir et convertir du péché. Donc c'est détourner du péché. Tout ça là un demi-tour en arrière. Total nan nous bomo inabiso après tout se tourner vers le Seigneur. Donc aussi maintenant ezali ya liboso pour la compréhension nabiso la repentance. To bongwama. Ko bongwama lolenge nini. Na bongwama pona nini. Soki na bongwami li futi nango ezali nini. Et lobi na biso na phrase oyo enfin que nos péchés soient effacés. Masumu na biso ezala effacé. Donc effacé ezali et donc na ko expliquer au comment qui mon a joué crayon a commis 1 plus 1 égale à 3. Maman oye otali écriture à moana. Obi moana nga osali erreur. Soki professeur na yo a joué papier oyo okozwa 0. Donc zwa gomme effacer yango. Moana zui gomme a effacer yango nyonso. Donc et monani ata mukete que quelque part moana koma qui 1 plus 1 est égal à 3. Donc à effacer yango. C'est ça. To se repentir, to se convertir pour te masumu na biso ezala effacer.
Et le mingi ta mususu ndeko na ngai oto salaka ou bien oyo ta mususu bayebisa biso ke ofukami osengi bolimbisi olobi papa limbisa ngai na yibaki na tongaki na zwaki mobala batu na cholaki na salaki faux témoignage na muninga limbisa ngai. Bible lobi yango c'est vrai. Tangu to fongo limité manabiso, tangu to confesser ba masumu na biso, to beleli yango na kom, to tangi yango na kombo nango, nzambe na biso akolimbisa biso. Sikotangu yo journée wana eleki, lobi camarade isusu aye. Oyebi kutu obi ke Janine lelo. Ha. Nzambe na ngai soko ebarataka na nyongo moko, nyonga ngo erumelanga, erumela mama na lelo lati. Ya solo, mama Janine pa futa nyongo te. Kolata no solata ya pamba. Kitongo sitomuna kia pamba. Nzona futa nyongo te. Okoisu na lisumu wana yako tonga. N'est-ce pas? Notre Dieu est amour. Bien sûr, nous amène à biso za bolingo. Mais ndeko nanga comme répétitif était to bandela kakaka te parce que Jésus-Christ a lobi na ba disciple na ye pona ngonga, pe pona mokolo muto ayebite. Bongo soki koya ya Yesu masi écoute tanka kozo tonga na fiwa ntamsusu Blandine. Bozo tonga Janine. Na minute wana nzela na yo ezali wapi? Lobi osengaki masumu po tonga ki Judith. Lobi okuno osengaki masumu parce que pesa ki faux témoignage na Charlotte. Bongo lelo oyesusu kokoya suna kotonga na Janine. Yango wana ezali kosenga biso la repentance. Tango yo o se repentir, olobi vraiment na reconnaître mabe na nzambe na kosala ngo lisusu te. C'est ça la repentance. On demande pardon de quelque chose qu'on s'est repenti, on reconnaît qu'on a commis les erreurs pour non plus en commettre. C'est ça. Au salaki lobi, au singi bolimbisi lobi, kuna kosale lango lisusu te. C'est toute une décision, la disposition du cœur. Faut toujours décision wana non. Lobi na tonga ki lobo kuna na kotonga lisusu te parce que vous avez déjà demandé pardon. Oyebi phrase o Bible lobi na biso ke lo samba batama be ezama kele na matoi ya Nzambe. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans les péchés. Aujourd'hui, je demande pardon, demain, je demande pardon, le lendemain, je demande pardon, ça devient l'habitude. Non, la repentance, ce n'est pas ça. Quand tu te réponds de quelque chose et pour que demain, nakobandelango susute, ndekonanga moi si limbisanga tout sera ba exemple moro typique. Ndekonanga limbisanga na mobali na lobi na ozwa susute. C'est ça. Alimbiso réellement, amoni pe lobi okuna lobokuna ozongeli susu acte oyo salaki te. Donc chaque jour na isi kosengaki bolimbisi ozali kobakisa. Ozali kobakisa bolamuti omona pe ebungi. C'est ça la repentance. Osali osengi bolimbisi po osale lango lisusu te. Tokoti siko na la conversion. C'est détourner du péché. Faire un demi-tour en arrière. Ndeko na ngai. Tout ça là vraiment la compréhension. Faire un demi-tour en arrière, c'est retourner vers le Seigneur. Ce n'est pas que le long à se convertir, pas moninga maman qui na simbi bible na sama peka na église. Et de quoi na comme ma sœur en Christ à se convertir tant qu'on a zo bim église, na zongi Jean benga na 20h. Ozo là to ke discothèque. Ah, va na discothèque, au lobby na portugais donc to ke discothèque. O bosani na yo que mema ki bible na sali peka, OK siko ko mema billet ya discothèque. O lati mini jupe petit maquillage on c'est bongi sami, c'est bien être belle, ça fait du bien. C'est bien aussi ya ko se divertir, ça fait du bien, mais n'oublie pas parole de Dieu lobby. C'est pela na bo jeunesse na yo. Malamu, c'est pela na moi sa bo jeunesse mais yebake nzamba ko benga yo en jugement. Siko lobi ba mona ki okenda ki église. Na tongo na poko ba moni yo okei discothèque. Le lo ba mona ki olandi enseignement no ke séminaire parce que vous allez qui na problème moko boye, problème ozo la zanga pasi, na ozwa mikanda te, na ozwa libala te, na zo bota to landi séminaire, babi pasteur on a za puissant ye jeté. Allo landi séminaire esili. Nzambe pe lo kwaza na ema wa bolingo, papa bolingo. Tant solo ko po banda ozwa, ozui yango. Mais après, une semaine après, aux zongeli via bar, aux zongeli via ba discothèque, aux zongeli via ba fête, ya ba ambiance ya ko langwa ya ko yiba, au salini. Est-ce que wana masumu na yo eza effacé
to ezipami. Total a ma commis le binabiso. La Bible nous dit, notre Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils en Jésus-Christ. Enfin, quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Jésus-Christ est venu ôter le péché dans l'homme. Donc, ôter masumu et koloba, Jésus-Christ a yé kolongola masumu. A pikoli yango. Et ça, le quoi na lopangu na yo, olonaki bitabe. Olonaki nzete ya kokoti. Olonaki tomate. Et si quand vous allez kiser le lobi lobo kuna papa azui mbongo. Alobite si quand on a moni totonga moi annexe muto fouté là. Donc bozu vraiment li konga ou bien bobengi ba mbali ba déraciner nzete wana kokoti, ba déraciner nzete wana ou bende kopesa canne sucre. Donc c'est ça le travail de Jésus-Christ. Jésus-Christ a yé ko ôter masumu, ko déraciner masumu, même ba désir aux akina kati na biso. Donc aye ko longolango etika trace mon côté. Ko yo une semaine aux 8 séminaires, 1 mois, 2 mois, 3e mois aux zongi na mabe. Qu'est-ce que le péché a fait en toi? Qu'est-ce que le séminaire a fait? Azipaki. Mais il n'a pas ôté. Pour na ko ôté masumu na kati na biso, il faut to longola ba désir wana. Jésus-Christ a lobi oya lingia landangai ami bossa na ye ami boma ye moko obi kezana batu misusu lokwa to exemple ba serviteur de Dieu nga vraiment pour la terre fona lata bien ate ya liloba alati bien soki kolata bien zate aute ya liloba te. Jésus-Christ a biso ko lingo landanga mi bossa na atoza mabe atela mbezate donc omi bosani ba sentiment ya nzoto na yo pour vous que maloba bomo ebima na munoko na yo. Donc faut ko longola ko déraciner ko benda basinga nyonso tout po nzete wana ebota malisusu esika wana te po papa atonga ndako. Soki esika wana bolongola ki ba racine wana bien te eloko nyeko ya nzete ko botama et osani na ndako e ko buka ndako. Ozo comprendre? Et lingi koloba boende konanga. Pour que masumu na biso ezala effacé. Pour que le péché soit ôté de nous, le travail, l'objectif de Jésus-Christ, c'est retourner. Détourne-toi du mal pour retourner vers Christ. L'homme ancien là, où ezakayo enfant chéri wanako, où ezalakayo ngana ko tika ngote, ngane nazana ko tika jamais koza deuxième femme. Mutu wana fute la rangandaku atangi sakabaleki na ngai. Mais toutes les choses anciennes doivent passer. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Le verset wana pose à la conjuguer na vie na onde konanga fo lisumu chéri otika yango lisumu yo mona ka ngani na zasu na tie fo de tente non pas si journée bien te master na zelanga non longola lisumu chéri wana ngaso na tricher te na zwaka te na classe. Ngani na zaso na fole mobali te na oka bien te. Ngana mesa na nga kozana mobali oyo aza moins cher te. Na mesa nga ko vivre na bato basala ba combo, na bato bazaka na mbongo. Non. N'aimez pas le péché chéri, ce n'est pas bien. Kolinga to vivre au demeurer na masumu no esi pa maraton o sengi bolimbisi, o telemi esi pa mi lobi lo beaucoup no répéter le même bêtise mon frère ma sœur. Tant ayé banité. Esclave na yango. Nous sommes l'esclave du Christ. Mais yemoko alobi na biso pour la lobby, on vous appelle enfin que nous soyons libres. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. La vérité vous rendra libre. Pourquoi tu veux que le péché te rend esclave? Pourquoi? Parce que olingi ko vivre na ba désir ya mokili oyo. Olingi ko ote masumu na kati na yote. Olingi ko longola biloko ya kalate. Nature wana mabe na kati na olingi ko longola ngote. Pour o vivre à bonheur ya sika. O benga mana kombo ya sika. O sala marche assure ya sika na Yesu Masia. Mais comment est-ce que tu auras le salut? Salut kozala yo pasipe mosika na yo. Oyebi mandeko na ngai mingi e kozala ki nazala ki na église mais tongo enlèvement et ye okutami okela lifelo parce que l'enfer résiste. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de
Tu n'as pas l'habitude de ôter les péchés. Quand tu ôtes le péché, tu deviens une nouvelle créature. Jean wana osasuna posa na ete. Mama wana ya mukolo wana o apesa yo fond pour que banda ba Chine. Osasuna posa na ete. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Quand tu effaces le péché en toi, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Ni ses oreilles sont sourdes ou sont étouffées. Qu'est-ce qui étouffe les oreilles de Dieu? Et le connaît que le beau ce sont nos péchés. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de nous n'avons pas l'habitude de déraciner. L'homme ancien est kende, désir est kende, péché chéri est longwana katina yo. Kozala esclave ya lisumu te bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi pas être esclave de ce qui est bien? Nous voulons toujours être esclave de ce qui est mauvais. Le ciel, la Bible dit, tout passera. Même immeuble, Jean appelle Sakayo. Même mbongo, Joseph appelle Sakayo. Les lois ont supporté bandekono oyebi intero azoluke langote. Loba na ebalanga longola mwasi na yo loba jamais impossible na koki jamais koboya mwasi nanga na temps ya pasi. Luka mobali na yo yo moko ndeko na ngai. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Soki mama na biso Sarah botaki na 90 ans. Nzambe o Sarah abelelaki azali nzambe o wapi akufa. Nous avons un Dieu vivant. Livre Ephésiens, nous avons cru à un Dieu vivant. Azali nzambe ya bomwe o ya bongwamite azalo lenge moko lelo lobi libela na libela. Ndeko nanga poto kota na salut totika kolanda ba bien mokilo ezanga nango litomba. Olingi kaka kolata bien, olingi kaka o vivre bien, ozo sale la nature ya nzoto. Est-ce que tu prépares ton âme? Est-ce que tu prépares ton esprit? Est-ce que que âme pesa na posa kolia? Est-ce que esprit na posa kolia? Parce que yolati saraka kanzoto. Olingi nzela moziki, olingi ba mona bien ba anniversaire kolobate. Olingi ba yebaka que non kuna Judith azalaka. Anga na za première dame. Oye barate kozana mbanda mbala muninga o babandi na pasi vraiment yozo croire que le Dieu de la justice a kotika le lengo wana o bomba mina miswa moto. Mais tu ne te caches pas devant Dieu. La Bible dit, il connaît le cœur de l'homme. Et il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Ôte le péché chéri en toi. Surtout mensonge. Lokuta. Dans ce qui lokuta t'est au vivre, la vérité libère. Le mensonge, c'est le fils du diable, du Satan. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Quand toi tu mens, tu es fils du diable, mais tu veux la libéralité. Tu veux la délivrance. Tu veux la bénédiction. Ce que j'ai bénédiction, et où t'es lié, wapi. Ce qui péché, ça effacé. Au zipi yango. Yo zipi na miswa batu. Est-ce que na miswa nzambe au zipi? Abi rokeneop na si amainga na zali. Na sali banga fumia mundu na zakutu komona ye. Ebongo yo na mona yo te. Vraiment de konanga. Ce qui ose se repentir, ose se convertir, c'est en ce moment-là que tes péchés seront effacés. Ezali et sengomingo koyeba ke ba péché na biso effacé, to komi une nouvelle créature. Dans le Seigneur, quand tu es une nouvelle créature, tu es bien. Ozali héritière ya royaume. Moment nyonso ko senga likambo okozo yango, mais attends le moment précis. Attends le moment précis. Ce n'est pas au même moment où nous donnons. Nous avons les choses que nous donnons au même moment. Nous avons les choses que nous disons à nos enfants. Tu peux attendre quand j'aurai l'argent, mon fils. Tu peux attendre quand j'aurai l'argent, ma fille. Je me prépare un temps, je veux te donner, n'est-ce pas? Et zappé bon et papa. Il y a de cela que Dieu nous donne automatiquement. Nous avons à manger, nous avons à boire, nous avons à quoi s'habiller. Mais avec le projet, toute le promesse est pour nous. Toute le promesse. Il a dit que je connais les projets que je forme sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Si un père mauvais que nous sommes, nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Tolingi ba na biso balata bien, n'est-ce pas? Nananga omona mo ani salité personne. Tolingi ba na biso batanga. Pour lo ba sa bato minene ba sunga yo. Il y a plus forte raison. Ton créateur qui t'a créé,
qui a mis sa ressemblance en toi. Son image est en toi. Il a besoin que ton âme ne se perde pas. Il a besoin que nous héritons la vie éternelle. La promesse la plus importante, c'est la vie éternelle. Parce que si c'est l'argent, il n'y a plus la différence. L'argent, il n'y a plus la différence. Bato bazali konguma me la balle, bazali konguma me la dragon, lelo bakena nzela ya kisi, ya ba magie, ya ba nyoka banguma basanzela bangombong, ils ont l'argent. Apparemment, tous les gens qui vont vivre bien, c'est au contraire, ils ne vivent pas bien, mon frère, ma soeur. Ba vivaka bien te. Soko landeli bango sika balalaka, soko landeli ba condition vina bango eza mawa parce que eza secret bango na bango ba yebani. Yango moni bango baza tellement mité mamabe trop serré, ils n'aiment pas partager. Pourquoi? Parce que ce sont des grands sacrifices pour asalaka pour azwambon. Yo tom solali eza na cimetière. Azola la muto akufa. Excusez-moi pour le terme. Azola la relation sexuelle na muto akufa. Misusu azali kolia tina salite otobengango fezish pour kakazwa mbongo. Misusu nde azawana fo luka mwasi liboma po sangana na ye mobala liboma asunga ndengeni. Yo bandi mama mbongo wana oyo azweli na pasi bongo. Bazo sala relation sexuelle na sima esika otobimisaka salite a pasi. Azwi mbongo wana sungio. Oh mais a pasi te donne pas. Tu dois justement directement comprendre que mbongo wana azwi on a pasi. La bénédiction de l'Éternel, il n'enrichit d'aucun chagrin. Balobi tango biso to lali pongi bana ya bato mabe ba ke lukali pa ya pasi papa na biso zo bongse la biso li pa ya bo péténance pour le bina tongo tozwango. Je suis un témoignage vivant. Mon mari, il est un témoignage vivant pour ça. Et si kato luka na pasi loko la pierre boutou mobimba alukimbisi azuite. Mais quand Jésus a parlé, c'était facile. Nous aussi, tant que ta volonté soit faite, le lot tous a béni. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ma soeur, mon frère, c'est la tranquillité du cœur. Savoir l'assurance que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Savoir l'assurance que j'irai au ciel. Et en enfer, répondons-nous, convertissons-nous afin que nos péchés soient effacés et comme ma nouvelle créature dans le Seigneur. Le promesse est koluka biso. Aucun koluka ngo te cherchons premièrement le royaume des cieux. Tout nous sera donné. Nous sera donné. Il est là pour nous donner. C'est comme ça. Le promesse de Genèse à l'Apocalypse est koluka onde konanga. Ce qu'on met palabres en pratique, tu vas m'appeler Maman Moulia Bataliadora. Vraiment, depuis que j'ai écouté ce message, je me suis convaincu que n'a demeuré qu'un péché. On te demande de donner les dîmes. Ce n'est pas la chose la plus importante. Le dîme que nous donnons, on n'aide même pas le pauvre, ni les veuves, ni les orphelins. C'est pour mettre dans de poches la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça le salut. Quand entendez-vous par le salut? Le salut, ce n'est pas la voiture. Le salut, ce n'est pas une belle chambre. Ce n'est pas des beaux habits. Le salut, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse infiniment. Liloba Oyo, le Saint-Esprit a touché mon témanabino parce que c'est lui qui sonde les cœurs et le rein. Je remercie vous infiniment, infiniment. Vraiment, Bino Mouzokaba, Tonabino, pour charger vos unités pour Rolanda, émission Omoulia Batalia, de les pour édifier Pépé des dieux. Vraiment, que notre Dieu vous édifie de plus. Chaque jour ici, Kozali, Zamba édifié yo. Que Dieu t'aide pour o temasumu na katina yonde konanga. Zamba sunga yo olongola masumu chéri. L'homme est là en question, il te manque et sanga ko vivre à tes ce menteur. Il n'a rien créé. Notre Dieu, le créateur de toutes choses. Zamba na biso ko peso akolia, akopesa ya kolata, ako pourvoir dans tous tes besoins. Infiniment que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, ceux qui nzamba kolinga vraiment, ceux qui nzamba ko permettre biso toko kutana nusus. Tous awana na ba numéro na biso za fichier numéro na biso za wana fichier tous les deux numéros. Nous avons besoin de vos appuis spirituels, nous avons besoin de vos opinions, nous avons besoin de vos aspects financiers sur Kinzambe à Simbi Mite Manabino parce que le problème est Kinzamba Simba Mite Manabino. Vraiment Nzamba Pambola, toute l'équipe de Moulia Bataliadora. Quand je vois l'équipe, nous ne pouvons jamais oublier le visionnaire parce que Dieu parle toujours à quelqu'un. Oh, il faut transmettre à Bisso qu'est-ce que Dieu a dit et Dieu a
a prévu la provision. Dans ma première provision, le lot, Ngaïna Zali, maman Mado Azali, maman Bibita Zali, maman Alpha Kuna Parina, papa José Bazali. C'est ça le provision. Il y a Moulé Bataliadora, Onzamba Pesaki Vision. Ce sont serviteurs avec l'apôtre. Ils m'ont quand même maman Moulé Bataladora, pasteur, évangéliste. Mais il y a aucun apôtre. Oui, tu es l'apôtre de beaucoup des enfants. Que Dieu lui bénisse infiniment les grands réalisateurs Serge Lutumba. Zama Pambola, yo peuple de Dieu, oyo kililoba, oyo et kota la montée manayo et botambouma pour te lobby. Ce qui nous a permettre. Toyembe longona bangelou na robe ya pembe ozana ozana. Au plus haut des cieux. Merci infiniment. Au prochain numéro, ce qui nous a permettre, bino mutu bo partage aka. Continuez le partage. Maman Lydie Moussouamba, Papa Bagino Mbaya, la diaspora Salem. Je vois là notre papa, le révérend docteur Israël Mbambi. On a papa Nabiso. LGT, on a papa grand vraiment. Et si kato uta. Ce qui a en Angola, parce que notre papa témoignait, là, ce sont mes enfants, papa. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi l'apôtre David Panzou, Naliko bénis toute l'équipe, ma pasteur Nyon Soto, Bazouami, dans le monde entier, tout ce qui est serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.